L'état visa compliqué. Visa compliqué qui y a que fout à thé. Qui y a que fout à thé. Et puis papa avec gola liko nango acoustique canon. Acoustique ça va en tout cas, on mérite en tout cas, il faut qu'on coupe ça ba fleur. Voilà, bonjour Mandati, bonjour partout dans le monde. C'est la métisse noire. Quand on va s'abonner massivement, Nouchka officiel TV, vous s'abonner rapide. La métisse noire parce que un système idéologique, il y a des informations pour tout le monde. Nouchka officiel TV, balobi ayemoko la patronne, babi Nouchka Amish Coco Maradona, balobi vous s'abonner massivement. Bon, on a plateau dans lelo. On a un invité spécial, tout le monde est depuis Kala. Pendant le matanga, pendant le confinement, en tout cas, on a une opportunité de vraiment une opportunité de mettre dans nous officiel TV, grande sœur propre, grande sœur chérie, bonjour. Laetitia Kouya, bonjour à tout le monde, Nouchka TV. Nazala bienvenue quoi, Lelo. Bonjour à tout le monde, bonjour Nabatutu Balingarajos Mania Malika, autrement appelé la Wakandese, moi Saboya Tchoko. Ça dit en tout cas, bonjour Nabatutu Basutenanga, physiquement, moralement, financièrement, partout dans le monde, États-Unis, Belgique, Paris, quand je dis partout, Japon, Israël, partout, parce que Kounanga Zara partout. Donc en tout cas, merci na Yope Laetitia Kouya pour nous penser nanga. Merci de abonner tout à Nouchka TV. Donc on est là quoi. Merci beaucoup Malika. Matin on a monné c'est passé comment bas soutien bateau, il y a biso ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Comment est-ce que vous trouvez matin à maman na bino vraiment na bateau boyo kana te na bateau boyo kana ndeni ba yamba qui ont vraiment. Voilà, merci beaucoup Laetitia pour la question Anna. Je dis d'abord un grand merci na ba chroniqueuse na ba chroniqueur oyo bazaki nanga de cœur. En tout cas au monde na vie Laetitia ndito lobaka vie et na ba réalité moi ndito loba na français la vie nous réserve beaucoup de surprises. Donc ça dit mukolo surprise ya ka toye barate za ndenge moto tozana ba anniversaire ba cadeau ba yela biso toye barate ke no mutetela oza ko s'attendre te ke Laetitia ko yela cadeau mo bo etika linga eloko so no mona ke non eza cadeau Laetitia pesanga. Donc eza ona ko loba pona bandeko nanga ba confrère nanga ba consœur nanga ça dit ponga na matanga na zaki lokwa na zaki lokwa na d'équipe ezaki na équipe musu ba yaka na moi bayaka wazawana sœur nanga boss ya mboka Cynthia Kapage boss ya mboka mikolo pe na boss ya mboka elle mérite quoi donc bien non ndima bato te non ndima te poanini il faut ndima Laetitia il faut ndima parce que mutu soka za na 0 pas comme on a 10 c'est ka bossa ki yango esali ka comme on a 10 alors soka mi pesi comme mo boto na do ndima yi voilà donc Cynthia Kapage bazaki wana ba Patrick Ngambe ba master nga ba Rolls bazalaki wana en tout cas bango bazali ka ta musu moyi boye ba oyana bazana nga ton to komi poko boye au mon équipe mususu yona ba Lorachou ma wete ba Nora Kal yaza Lorachou yaza ka famille rotangete yena ko tangete ba Nora Kal longité bango pe baza ba famille ba Nora ba Grâce Tembo la star ba famille la Grâce Tembo oui baza famille mais sauf que na satanda kité na soutien wana ko za bongo omoni ba Lorachou ba Nora Kal ba Moura de la presse ba Flore Makinisi ba Nancy Kasongo alors bazaki bango peut bazaki équipe mobo ya pokwa ba Rezi baza bazaki équipe mobo ya poko ba yaka chaque butu ba ça la réveillon biso to ça la réveillon to musumba la moko une fois na ninga famille mais bango réveillon na bango ezaki presque après un jour bazala wana alors na s'attendait na ngote c'était bien pour moi nazalaki soulagé parce que ko la maman Laetitia et c'est le comment on a ko expliquer bato te bato ba koufela ba maman te ba otika la comprendre ngote pour comprendre ngeza muto a la maman alors et comme na poka suna vandi boye na Monica ekiri wana ye na moni ba Lorachou na moni ba Nora na moni ba Grâce Tembo ba Moura de la presse ba Matika Songo so ba ye na master nga Winnie Dianga na que je salue maman 100 jours la Cléopâtre une femme avec un grand cœur Winnie Dianga na master nga zaki toujours présente. Et le retour solo là ah non yebisa master nanga muna relation kokendeka te po solo na mutu oyo kuna kolobisa mutu wana te parce que tozana ba moment mobo ezelo ko na peu exemple ngaza véridique donc master nanga Benji
Benji Benzema ke je sali to nete mi to peto kanga misu binemi ngana to swana mingi omoni to sala inane to sola raté mais affection on a zo ki na moment matanga cela veut dire que mutu nyo so bande ko assistenga c'est ka linginga kakate to yebi ke na YouTube ke na mutu musu so yana matanga pa tala ka lupanga ba malike za ndeni ni to leti na bango za ndeni on ko ataka za vivre ndeni ya vivre ndeni ni mais o ngana mona ki za ki affection ya frère na sœur ya sœur na sœur na yi Benji Benjema assista kinga azaki nanga de cœur mais tout ça il n'a eu solo raté osomona déjà c'est mon pote mais entre nous les amis to se disciplinaire so muninga a se comporter mabe au monika bo se comprendre te o tike non na quoi na yi mais exacte so batinga mundu ki bete masas na obeta été osomona en tout cas merci na baninga nanga tout ba soutenenga merci vraiment merci. Ce qui n'est pas de temps, c'est presque oyo batu na otanga. Masa nanga batu balinga kona batu balinga kote ba tinde soutien. Voilà. Mais na lobi te ke bato ba yakite ezate ke balinga nga tete. Mutu na mutu azaki na raison na epo nini ayakite. Parce que biso ba malika na nenga YouTube to bima ba fi ya clash to bima ba fi mo to beta bandika. To yebi ke matanga ba malika rankine rozala. Mutu na mutu azako se méfier na ndenge na yi. Ozomona mais sinon malika za mutu 500 na yebi ke la plupart ya bato assistant na matanga ezaki ta musu o na o baloba na raté lo rachuna kingani baloba na te mais matanga na biso sangi se bango le plutôt comme que allo beaucoup tani pe bovandi bo partager moi un verre. Donc pour dire que na vie il faut qu'on prépare lobi na yo. Omoni biso le yonga na ndolo ba ke Benji to beba na makasi muto lobisa nga na ya zate mais muto lobisa biso ebembe ya mama na nge lobisi biso donc ça dure to na ba limite nzambe ndaza juste nzambe ndaza au-dessus à tout le monde aza au-dessus de tout yo ko loba ke nonga na Leticia to loba na tetina kufa mais oyebi ambiska di oye le ote sa ke boloba na Leticia yango na mone na matanga mama biso en tout cas paix à son âme maman Véro. La mère de ses enfants na banda ko bengae donc bato bazaki nanga de cœur de loin de près moralement physiquement ya nana Tibwabwa Marlène Kasanga ma chérie ma jumelle que na bengae donc en tout cas bazaki nanga de cœur merci beaucoup Vieto Chavumbi depuis Paris. Imaginez que Leticia ozui matanga mais batu na poto ba benga yo moko ba kende ko luka ba agence pour ba luka moye ba fofile ba tiela yo et ça facilité et ça qui facilite en tout cas j'ai dit un grand merci à tous les diasporas batu tout bazaki na ngai na ko bando tanga ba kombote banasi ki ambi en tout cas que je sali batu baza ebele en tout cas ya Bijungandu Patrick Kamanda international. Donc en tout cas baza vraiment ébélé non profiter pena ba remerciement nanga nazaki vraiment aimé nazaki soutenu pendant matanga maman na biso donc en tout cas merci na ba chroniqueuse nyos na ba chroniqueur o bazaki nanga ba o bazaki nanga ite na lobite ke balinga nga te to yoka na raté mutu na mutazaki na charge ya makamuna e aloka vie nanga matika songo vie nanga ya parler o mutako tu na te malika Matika songo na yo bolobanaka nako pesa ko réponse pour tout le monde mo ki mo bayebi ke Matika songo vie nanga ba jene botalatala me ba assistant ngate merci à vie nanga Ivipan azalaki en tout cas assistaki mais nabite ke na yini vie nanga Matika songo lelo nazana yi donc en tout cas merci na batu nyonso bazaki nanga mon boss Ken pia na pito pas les makizembe na linga kai na tina parce que en tout cas, nalingaki na tina na ba moment difficile biso bana na e atele makala ki sera un responsable. Merci beaucoup Malika matanga na bino le que c'est passé qui très bien makasi mais tout monde na kata matanga wana ezape na Malika nzazo luka problème. Okufeli no mama to yoko assisté na mama mais na munzi ba problème ngo bimisa wana o peut to beto tika micro simate faut ka olia lisango. Malika loto ko momona oui ezaki matanga bato ba assister mais tikali ki camarade makasi. Qu'est-ce que se passe entre Yona Grace Tembo? Bon, entre ngana Grace Tembo, na ibité Leticia, na ozomo ba question na mingi. Na ibité et déranger bino presse. To et déranger famille Grace Tembo. Et déranger biso presse parce que tu dis que Grace Tembo ndaza kana siwa. Yona Grace Tembo te ba ke moi e baba ni Nicolo to tsanini. 100 mètres musika makasi bozala moi distance. Mais tout le monde qui na matanga si tu fais normal assister on be komi ya ko puis na matanga oyo tukilo babilo ko rolia Malika zo yombozolia après matanga botikali na contact no ba tesko ozo ko sala guerre na fifi si wa ote te wana pena OK trop loin Leticia ndeto za na YouTube a mutu aza ya mutu te
bakabwana na bekiri. Grâce Temo, c'est une sœur à moi, tous années dans les Kardashian. Ngai tong Josepha chaque master nanga que je sali depuis Luchi, mutaye bien que les Kangas na baksaliko nango bongo Josepha chaque la CPI, Nicolas habito bengi madame. Donc ngai master nanga Josepha chaque benga na assister dans les Kardashian. Te manya des abos tout ça la coutuni na biso les Kardashian de la presse mais na linga yopoya o zana biso. Mukona ya grâce Temo talanga binanga Josepha manya penazo mérité ko za malika. Azo mérité que ça malika par rapport à bataille né teinture na ye habillement na ye en tout cas parce que dans les Kardashian je le fais chaque azaki Chloé ah to ebi malika na Chloé c'est baza ba ami intime donc ngai nando mérité que ça malika yango lelo na s'imposer na kombo na ki malika yango lelo tikala malika ça dit ou ba benenga na les Kardashian nazaki camarade ya Chloé Kardashian zaki Josepha grâce Temo ba yambanga ba fifi ba yambanga. Vous comprenez? Mais Batou, oh, on a bandé qu'on fréquentait mingi dans les Kardashian, c'était Fifi na grâce. Parce que Bazaki Batou, Bazaki toujours pémé na Josepha. Dans le moment où on a bandé na Josepha, na doza mingi na grâce na Fifi. On se connaît bien. Ne bazana bango ni sunaiba comportement na bango. À part ton on a dit les Kardashian, on a dit presque Christelle Kabaya comme déjà prête ya ozon à poto, ya ok poto. Ya voyager à Kende Maroc place à Zalaka. Mais ba Fifi ba grâce na yebi on se connaît très bien. Gloria déjà na yeba déjà en dehors les Kardashian na yebi ba comportement na bango muta sika na vie na ngazate le leçon na tamu na grâce Temo et un problème te et déranger bino pourquoi et ko déranger mutu parce que aza mutu tozala na yebi comportement grâce pas du fond mais na yeba ki au moins un maximum na yebi que grâce à ça hypocrite ou à ça hypocrité na yebi que Fifi se comporte boy na yebi Gloria za boy na yebi comportement na bango malika pardon tant yebi comportement na bango et l'on dit que c'est là qui na temps wana bozana un peu distance boy la ki nini bo bébé na ki pourquoi belle question. Donc, et loko o esala ke na ba grâce Temo tam sous le long na grâce Temo to za tam sous na distance à musique parce que grâce Temo akufa trop pour na Fifi. Ya solo akufa na ndedi ya envie. Akufa trop na sens nini akotaka abanda ko côté la Fifi trop na ba makambo. Donc ça dit dans les Kardashian to panzana ka. Donc Fifi azaki moluki makambo. En fait, les Kardashian to panzani. Fifi na Josepha ba bebana. Nga déjà liko nango bo kitabo mata bo yebi keno je le fais chaque azama sananga non za toujours na part na ye mabe ou malamu mais au moins likambo ba beba na Fifi ezaka pe mabe pona Josepha te ezaka likambo bo ezaki normal Fifi atambola a se comporter mabe et que na binga ka to linga mobalamu te ezana likambo ko linga te mais mo ba tiraima ekotaka wana ba se comprendre mabe et que na mabe même voir na reçoit na Josepha na Fifi ce que sengaka ngai na filmer na filmé. Mais na mono que non c'est entre nous na ko filmer pété et les kabongo. Du coup grâce à Zarana matadi ya kenda ko de donner voiture na yi. Grâce tanga uta matadi ya a se méfier directement na biso. Tu comprenez que azoka para Fifi. Après to comme mona ina Fifi ngapi na masa nga je le fais chaque magali congolo to zaki na to kezongi. Ozo comprendre. Mais après ton grâce à ko comprendre makamu susu que non et na likamu susu ko ko tango bongo te. Pour se méfier na baninga il faut le landela qu'est-ce qui s'est passé makamuni ne lekaki oso comprendre na peso ka ba exemple wana après et comme même na be miso be so ba yambinga ndiki autorisé démarrer bango comprendre ndiki autorisé so ba tuninga de muto na to coopérative so isengi na betendika no betendika liko no nga na beta grâce mo bandike belé voir même petit na kerani mboyo et ça la rando na grâce mo na encourager petit na kerani mboyo yo fo finga epe on se comprendre parce que zaki bandika mais en soi ezaki tam suna ofana na staff we master na lo rachute témoin na lo ba maba grâce té mais dans les canaux vidéo peut-être so ba tuninga question na petit grâce à yo comprendre quand on ba beba na siwa toi ko comprendre ba za ba bon terme nda comprendre merci beaucoup Laetitia OK bien. Grâce à eux qu'on comprend que tu as sioté. Grâce à on a zumatanga. C'est grâce au premier voyage aux États-Unis. Malgré que bando bete bandika, to kuta na shaba. Grâce c'est qu'elle a compris que manya beta nga bandika na YouTube mais en soi que do bete baso na ninga mabete. Tant na ko kufela mama. Na yeko ko simba téléphone nga après 4 jours ou 5 jours. Nena yeko mona ba publication parmi ba to ba publier ba grâce Temo pas publier ki. Ba magali ko ngolo ba publier ki et tout. Malgré tout Magali peut ton présence n'était pas publiée quand même. Voilà. Donc surtout ya Magali écoute oui, c'est une amie to zarana biso et marqué ngate lu que marqué ngana Monica Temo a publié. Nabi ah non, c'est bendika. Et betinga bendika. En deux c'est le dur.
ebetinga mpe ndika nabi non natala no nde makambo yango ekende après du coup grâce ayaka ko grâce aya premier jour mama esokufa deuxième jour namoni bayaka na balorashu banora kalongi donc on a comptant bayaka na balorashu parce que lorashu mutaki na grâce tembo memelo ye lorashu innocente mutu ayaka matanga to se retrouve ata musu 23e ya non ngas ko pameza no ya penda ye moko grâce te moyaka ye moko jour mususu kutu na oyeba master nanga Caroline Ikwa que je salue Caroline Ikwa bon comme les Caroline na ndenga théâtre boyanga Caroline mais nga na benga ke Betty quoi donc camarade nanga Caroline camarade de longue date merci vraiment pour notre soutien azaki nanga tina cimetière apesanga mutuka na ye na kena nanga en tout cas non il y a pas Caroline po alobeng nanga jour enterrement manya yaka photo longolo teinture jaune autre teinture noir et tout boina conseiller que bien vraiment voilà tant no bima na veni pour na salon parce que salon Caroline eza na Tubangu avenue la nuit de pese matanga ezalaki tant no bima na ko pona ya nazaki na ba vie nanga ba Sudiata ba fatuka yembe na kutena bango ba ya na kutepe na grâce temo au kita un taxi aho ya matanga to sangani biso donc ça dit muto ya matanga na volonté na ye na moni que non mutu mo boye amoni que na sale pe ba mabe na bete bandika trop mais ye moko azoya na facilité ko assister nga donc ça dit c'est que d'autres part na ye pas moni que non manyaza mabete au mériter assistance yango moni lelo toza mais ce qui est deux qui s'abattent pour nous comprendre na grâce tembo ya sikezate et donc ici biso poto ngato comprendre biso to yebi batu na yo pina parmi ba pig na yo lelo so man kazate to kanila man ke foto kanga lorashu kuna foto kanga gali kongolo do batu no vraiment ba yebani so to moment no super parce que pour na biso to yebi ki na minute au courant zo les quartiers entre grâce tembo na fifi wa bon to monique pour na biso ko ba ke grâce tika isolé peut-être nga ben na malika ati moi poids grâce déjà au bendanga te pour poser nous sur bendo ya no facile eh Laetitia na ka facilité parce que les visa compliqué qui yanke futa te qui yanke futa te ba wela bazanga danger zanda ka courant so bio za danger to tindo ke simba ndaka o ke simba basinga courant na logette o kokate ya o banga courant po ozika danger zandaka courant na tambola na bateau to se comprenaka bateau oyo okosela nga hypocrisie te parce que nga déjà na ndenge na tambola na baninga na nga kotonga te nde na zana lorashu bo jamais so lorashu ke inotika lotonga lorashu na yo betaka banzika yo banzika ka ndika na obeta na moto to zalaka te parce que na YouTube to ya poto koma bandeko te to ya poto koma bandeko famille pété eza pe famille te to se familiariser entre nous neti ngai bo lorashu ko zala te na ke pa maman lorashu no lala no lia preuve ne na bimaki na oluka ndako nana babilo comme suna kena na simbisa pa lorashu ça dit lorashu azala te nga na ke kuna na benge lo ozate nga na ke na ndako na ke luka loko boye na ke na ndako o comprendre ce qu'on a ndenga YouTube et comment kende na minute oyo et simba te YouTube et comment suki na epano Laetitia na sengi ota msusu lete pe anga ata kopo na mela mai o finga ata zanga na 5 safa somba ta ma Swista o finga nga mais oh bobo ça na après YouTube toi na vie mususu Malika éclaircis no balandia Nouche officiel TV bayeba yona grâce tembo siko dans les bons ozongi nde bozara liboso oh na lingendo zonga bongo Malika to monyo le na grâce tembo c'est que bozongi nde bozalaka oui to zongi nde asime to zongi nde to zalaka tala o vanda na master boy master olela parce que lorasho benganga mère lorasho benganga mère ngapina benge mère mais grâce tembo benganga master ne vraiment ka benganga master bon otika surtout vandi bo otika yoka grâce au benganga Malika te mania te Jocelyne te au benganga master lorasho témoin o comprendre donc au vanda bo master peut être msafodi bo to beti mo solo mo bo eleka a master betanga bandika trop en fait na comment est-ce que komona te master tike za magambo eleka donc koti se ebele voilà mais en soi ayebi ti approcher nga pa yebi ke mania betanga bandika mais na ndenge après caméra na loba mabaka c'était lobaka azara moi mabete mais ko banga pe kasuneza te muto osala ba mabebele nde bozongani boye moi tricage moi ni ne ko le 14 sûr nga siko pa na tricage le kate oyo mo tricage nga na trika pe omoni nga soko trika bato na YouTube mais na trika bato bele nga na bato nso ba appel pena boye ki nganda vanda awapi pesa nga adresse na masque na yebite ezebele bazebele Malika yo loba toujours vérité dans to mamuna la presse to loba ke
depuis Karim Mokonzi akenda pour tes filles moko te azopesa makambo na kini na internet. C'est vrai? Te omoni internet omoni siko par rapport à question wana boko beta masolo wana te na muna za mutato muna za mutako matisa muna ko pesa makambo kuna po batombola mais or muna ye moka yebi na ndinga kini boye oui malika ko zani makambo te lelo mais yebi ke malika ndinga zaona so lelo ba pesa makambo pesa. Et puis na moment o malika le kana ba interview ya batu basenga kaye leti sana saino lelo lobe ozo appel batu musu ba loba bengela biso malika parce que quand je suis là je suis pas là pour de clash. Na loba c'est important. Je suis pas hypocrite, mais le lobe comment on dit ma hypocrisie parce que d'autres pas hypocrisie et da mutema mbebele. Parce qu'on a pour na hypocrisie et na ngokop. So na bida c'est l'hypocrisie non c'est lo. Na infokango. Mais en soi, je suis pas hypocrite. Na linga hypocrisie na linga mutaye banga vraie face. Malika. Nana batebe ba benga na poto. C'est Malika. Non, sonné Malika biso ezayo, ezanga. Pourquoi? Parce que tu vas t'aller na caméra ba mona o eza mutu o parce que nga mona yaka na caméra ba tali obi o za diablesse to o nan. O mona. Neti grâce na bandika na beta et tout abi master. Na englobe bandika tout dans mona ka likono ngo o za diablesse. Abenga nga mo diablesse. Ça dit son ami na calculé on indique non beto indica oui succès na YouTube oui au cause na succès mais avenir na yo futur na yo malika vous en bon terme na ba chroniqueuse signé sur internet te na cause bon terme na ba chroniqueuse signé sur internet na to lo ba to famille te to famille te mutu uta na banda kune to yo luka cop au cause ata na deux personnes ba salon ma be makasi na ville lo so tali bon regreta te bazana bango pete po songa muto senga mabinga pe no zongi so mabe. Non comptez ma bé notre de yo so senga mabe na ovandi sango te ke muta ntala sanga mabe ngape na zongi so mabe ngape na zongi so mabe munoko zenga moko so betinga ndika ngape no likana beto ndika et puis diko na lo baka mutu mota lekinga na YouTube journaliste moko ta lekinga na YouTube ya solo la fifi siwa muta lekinga zate ngana lo baka ngo muta lekinga na YouTube azate parce que biso tout dépendant na mutu moko liko na nzambe donc olo mkana tongo botali ona la muki donc c'est que dépendant ndo za njamba zongi soka souffle pona butu tonto la to kendaka yona fifi siwa boza bon terme te to koza bon terme ou pas na lingara déjà na bémission na tanga na kombo noté so que 5 exemple na pese exemple mais na ndenge ke o botu na relation na kingandi te na fito bana biso te wani te on est biso ke to ya ko luka musala to ya to ko ya ko luka musala boye ki famille te bien sûr ngano pe to la famille te na mona na matango lobi bien eza na batu biso bo bana te inane eza pe na ba vie no pe biso pe ya kati pe bo so la bien ba ya kité peut-être ndo ko fela maman za pe mutako beta to am supa ya ki amona yo on a tuni te to zana biso na relation na fifi te welani to na te to ko wele pele nga ko wele lo na mutu te na YouTube eza ka mwana mwasi oyo bana te siki wela mobali sike pivi ono boka ye kuna boka ki YouTube mutu oyo ana mobali abimana ye ya kombo aleka yo lo ba ke manya botulanga mobali peut-être ya ngande ta musuba zwa mais nga o yebi ke na zo mobali ne nga no zo nde nini boso na gato na ngabo masanga lo rasho yebi na gato na ngamo bafani wana yo wela mobali no ndeni ponga pona boto ya mutu mobali esenga qualité na goût esenga qualité na goût mana to na presque na suka yo me kaka ko bete ko to ko flasher biso muke bowelela nini to likam nini salama ato otanga ko bete sepelisa yo to tala bobi ngai pina malika en tout cas ye kuna vanda neti nakoloba neti nae neti junior dawo oyamanga na émission obandi tunanga makambo ya mutu ye kuna so mokonzi ye kuna za danger mais est-ce que ngai na loge yo koma soki charge tu yo ko tunanga charge ya mutu nga mona charge eloko onga na boyaka ko perdre esprit surtout na mwana mobali ko perdre esprit te perdre esprit na tuna bongo be oui ponga na lobango na YouTube mutaleki ngaza te ni na bana basi na rolata na kosala émission tu na rolata futu ko ya te na kumisa te ke na japonaise te mais na biso ke leti se sona lati lamba na nga na ti slim na nga na ti basket na nga basket ngo bien bino to boye baka makambo ba basket ponga pe na innocence na nga o mona nga no zakaka no elo ni na sala isala yo passe wana nani fifi siwa te nga na ito na problème te
Pourquoi? Tolobana te pour epesa bongo te, pesa ke tolobana te. Nga zaka hypocrite te nga na bomba te. Nga na fifi to solola te. To wena biso pe loko te. Mais e ana moto mususu bo forcer relation mais esimba te otiki. Magali Congolo koreleka. Oh Magali Congolo déjà diko nango déjà moto nanga masa nanga. Parce que nous fille bozo solola te. Ba on a grâce tembo pe baza ba mumpe. Je suis monté ko créer moi problème ko kuma suba tira imate. Ba tu ba zonga suna bezi ezalaka te. To yesu na caméra te Malika. Te mais grâce tembo mba nanga te. Amba nanga te, a master. Donc on va aller na moto te. Nga ko wela. Et puis nga na kikamaderi na wela. Et ça qui moté mama bete. Est-ce que tu as dit ça? Nga diko na wela kikamaderi te na za dana Laura Shuma wete azawana. Na dana Josepha Chakola CPI master nanga de loin. Azara nanga na moment difficile, azara nanga de cœur. Comprenez? Nana master nanga Magali Kamba que je sali. Avant na Tioki. Donc yende ya bosse sengi que non. Master ça va pour confinement. Non, tu le dis basket à la fois atinda bongo. Nana master nanga une femme avec un grand cœur. Winnie dianga na la Cléo. Maman sans jour. Nana ba master nanga. Voilà. Ok la master te. Voilà, na banze mo onyo te bimpo na coronavirus. Malika pe ba bimu mutambanga. En tout cas dans na yembe bino ba ke o mutamunoko o lo to pe mate. Banze mo bitomoni kuna nangam na biso ba chroniqueur ba yembi, ba musicien ba yembi, na ebite koyoka nzembo ya Karine teke chroniqueuse oyoki o ba dame suzolo basali tant peno étudiant on a problème que histoire ton ta lobel ma besoin nécessaire wana na yo kumtoza ko apprendre ngana ebite oyoki la nzembo te en tout cas ne Malika yoki on te bese bo bon nzembo na bino otala ta clip ata mako te bimi déjà te na monite ya ba jeunesse basali banana Adam suzolo ayembi ba mati ba isha koko koto kuna pe Karine oto yemba na yembi on te na moi pété ni signe de vie oya ba musicien ya ba musicien tinene na monaki vena biso mo power sali ntemba corona oui na monaki encore oui papa Hervé Gola to monaki oui et puis papa Hervé Gola liko nango acoustique canon acoustique ça va en tout cas on mérite en tout cas il faut qu'on pèse ba fleur mais autant que sunani Sankara, namone Sankara, c'est bon? Bah on a bino moko monité. Ya biso mo banani. Ba chroniqueur ba chroniqueuse. Boso ba chroniqueuse. Boso ba chroniqueur ba yembi bana ba mijuela, njembo yemba na ndeni. Mijuela. Ba bijuela. Oza koni. Faut que tout na mongo. Boya Karine to moni meilleur clip ezo le kadija. Monité. Monité. Te. Oyo kité. Nzembo Adam sasali ba chroniqueur ba yemba chroniqueuse ba yembi. Mais il faut pas se dans des promotions. Mais sinon, on a peine dans YouTube, mais na monité. Bah faut que la bien bon. Et puis les autres qui paient les sangani ni bosangana qui bosangane ba tête ni ta ya. Bah ça donne ngolo ba tête. Ça na ba poisi na ye. Kata ngolo ba tête. Ba sangana ki Adam Suluzolo, Matika Songo, Aisha Koko, Fifi Siwa, Tanya Mabezi. Ça qui mo belé. Te na yo kité. Ya solo. Madame Saoudi ba voyage ni ba refula ki emba mo ki na ba studio susu. Seni. Te na yo kité. Tango lobi mo seni teli ba betoni. Te ça on li ba bete mais na yo kinde te Laetitia. Na yo kinanga te ngana konti malikambo te ke na monite na salon ka célèbre ba benga ki oto ta vocal. Ata ba benga ngene de bilongeza kuna ngene yate. Ngene yate ya ngene yate. Na bona ngeko mo na bete ndika menga. Nengena ya nanga pété pour nous attendre parce que biso tout c'est la maman ni maman qui est mère qui est Olive Lembe tout c'est le film donc biso to tient on batu ba consommer batu ba tala tout à la résultat na to moni batu ba senga biso to ça deuxième partie troisième partie quatrième partie mais oh ya banjembo ba corona en tout cas tant pis je connais rien. Voilà, merci beaucoup Malika batu ba retenir ni ba fan non ba retenir ni batu ba retenir juste mania Malika azara fille moko boye naza hypocrite peut-être na koleka na lobi likambo mo bo mo ndie na obeta mutundika meza ndika te ngana za na hypocrite si faut que loba likambo eza clair il faut que loba donc je suis là naza na fimbu toujours à côté de mon boss Ken Piana plutôt pas les makizembe mais batu ba s'abonner pe na Congo Libre TV sinon ba fanatique na ba singa ki na modifier comme Malika TV batu ba s'abonner vraiment na Congo Libre TV c'est juste mania. Pourquoi peut-on encore Malika TV et okende nango za site mo ya kala na sala
nde sikoyo namoni que tellement nazosala yango promotion namona bato baza s'abonner na komi déjà je crois na 200 quelques abonnés sans vidéo. Donc je crois beaucoup dire que s'abonner bientôt là dans côté ba vidéo ba analyse bien bolinga malika sala na oya na osala na Congo Libre TV, mais toujours à côté aussi de mon boss Ken Pena Pito Pale na toujours na film. Donc bato tout balinga nga ibo continuer toujours ko linganga nga pe na linga bino mingi na sepela na bino mingi, donc bozala toujours singa pe na ba fan no ba s'abonner rapidement à Nanushka officiel TV. Voilà, bato balinga manya malika bo s'abonner na Nanushka télévision TV, en tout cas bo s'abonner vraiment, bo s'abonner na bi que Nanushka soit solili a otianeka ba moyen na malika ndoleka na moi moko tam sous 5 fois. Wa benga ke Maradona. Ouais, Maradona en tout cas sola kana ninga ba Maradona malika zawana, elle est toujours scotchée. En tout cas na pesa ba remerciement, merci beaucoup na ba master na tout o balinga just manya malika nga pe na linga bino mingi Laura Chouma wete, merci pour l'assistance, merci na yope Laetitia Kouya toko kena kutu bongo bongo te, merci bongo, merci beaucoup. Viens nga Matika Songo ya just manya malika viens nga pena viens nga na moni kena kena na likolo te po yakine pe matanga te, mais eza on peut rankin te, on est là, on est toujours en famille na vandia no zelaye na une invitation na ido no zelaye awa. Donc merci en tout cas bato baza tellement ebele so na bino bando tanga et lekebele. Mon beau frère Yogo, papa na Herman na Julia depuis Paris. En tout cas, déco coucou à vous. Merci. Merci beaucoup à toi Malika. Grand merci mon de la presse et balobi Laura Show Laura Show pembe na Malika ya pesa makambo. Si yaza pembe si yenda ko mishura à côté. Grand merci balobi à Nushka yemoko abi Nushka officiel tibo s'abonner massivement ya yemoko la patrona balobi Nushka amis Coco Maradona balobi la patrona awande makambo so bo s'abonner massivement te abo rater les sakuya bo rater ben invité spécial parce que bo s'abonner massivement balobi Nushka officiel TV ya Maradona yemoko na pointe, pourquoi pas héritier watanara baba grand bisu ko zali na pese mota begonia munyampa la blanche munyampa la Mike du tutala. Grand merci à toi Jessie depuis États-Unis, Jessie Avida depuis États-Unis, babi moi moko ya mukie ya mwindu bo s'abonner massivement, donc so s'abonner ou partager ba tout pas s'abonner to kende kana bango bon ka boy na nzela système ka ya boy ti to ko ma na sika ngwana ka bobi ndenge zalaka to mona na bino à la prochaine, bye.